Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Mama bakangi Cardozo escroc. Abalobi aosala escroquerie. Que ye asala BBL, mais azoko sabatu que ezali bate. Bate na ba gelule na ba comprimé. Alors que ye asali na ye BBL. Naza ko s'expliquer na minute na TikTok omoni lave ngaza mukomi kolo mukonzaka ya ba live kaka pona sibino ke na TikTok nde kuna nde makambo zo fanda biso bata YouTube tuzo kende nde kozwa nde kuna TikTok biska makambo zo bandela kunda malobo ebimiawa na rappeler banela show ezo engager ngate ezo engager bato balobi yango place à Irsi les ali place à Sonia Ivolo coupé ezali na kati ya vidéo mais miniature ya le rôle la thème principal ya le roi Cardozo o bati na kati neza ba développer bazo développer na koyela bino réponse à Cardozo po makambo ebandi lelo te en tout cas vous allez brancher na Nella NG officiel pour lobby na koyela bino réponse ya Cardozo na makambo pour makambo ebandi ça déjà au 4 ou 5 jours depuis makambo ebandi Cardozo pas répondre qu'est-ce que maman basia mabala siko ya poto ba décider ba bi il faut ba longola complexe na ba fille pona nini po ba sune po moko bien nga pona sepe na pona ba bi mibali na biso ya ba congolais ba komi tellement na kofinga biso mingi que ezokotisa basi complexe bakende kosala komisala sala mais eloko basepeli te na Cardozo bazala bango na problème ya BBL la Cardozo te parce que Cardozo a répondre réponse ezali bo s'abonner na Nella NG officiel bo cliquer cloche à notification bo aimer vidéo bo commenter pour lui noyer la réponse à Cardozo na bo kotango lelo sinon te bo comprendre te pourquoi Cardozo a répondre bongo Cardozo asalisaki BBL na ye biso toyebi akondaki pena makasi ben tout le monde suku akomi ko récupérer mais malgré zo récupérer so botal bien Cardozo alata ba gain il faut la ta gain wana inani so ba tout ça là lipsocition wana lipsocition ezali kolongola ba graisse ou alibumu ba kitira pena ba graisse alibumu il faut ko la ta gain wana pendant au moins une année faut que la tango et puis la tango pour la plupart du temps na bilamba na e dessinera mingi so ba tunie secret bino pe bolingi ko tuna bino kongola li ko mona muninga te pesa nga secret na yo pesa nga secret na yo Cardozo ebi communauté na biso très bien de tambola ninga sali BBL na e bongo aroloba na ete pote andenge nini wana oyo koki ko kitisa mutu libumu tikinkio biso ya toto bota toyebi nde ezaka soko boti fo sport efo nini fo boye bon okokita na libumu mokita libumu plate pi lokwa mutu na boti te lukuta baza baka rare mpenza otika kaka na mwa libumu de façon ke mutu so atala ozaka oyo ya bota mais Cardozo ndenga libumu boye ye na TikTok soki batuni ye alobi eza bate eza ba gelile eza ba comprimé et tout consort et tout et puis akomi kozwa ba contrat ya bato mususu o batekaka ba comprimé akomi mpe kotekela bato alors que eza yango te po clinique wana oyo ya kende kosalisa makambo wana bapubliaki photo na ye aza parmi ba client oyo baleka wana mpona témoignage ya institution na bango skona live oyo Cardozo aza ya kosambwa batika Cardozo ye moko te Cardozo aza lokola thème principal bakotisi Sonia Ivolo bakotisi Irsil Peshanga bakotisi mibala ba congolais balobi pe makambo eza très intéressant malgré qu'il y a des langages qui sont un peu vulgaires bon pas vulgaires mais c'est pas vraiment approprié mais ce sont des choses où ils ont normal mais moi pideur quoi mais tout ça il faut que tout tient on peut tout tient on te batebele ba oyekola te
ba mama ba yaya ba leki botika kotia bitiacha botika pe kotuna ba secret na bango parce que motema mutu eza sanduku. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo. Bah petit conseil est bien parce que ça live mon il y a bien un TikTok mais le si je à Cardozo oh, non. Baza pe na raison. Tu peux pas manger l'argent des autres personnes pour yo saler en te moko sabato, ba ko mo peso bati, o te kabati nzoka oser escroc, ozo kosa. Mabe. Bolanda video nga pe na olanda na bino. Naza na background na tiki bino boyoka. Bolanda mais bo s'abonner, bolanda. Canal Doré TV, une chaîne idéale pour vous détendre en famille. Du théâtre et des gags. Elle nous propose un programme complet. Moi aussi, je suis en ménopause. Pour le bino, tu m'as bien. Il y a un gars qui a un téléphone, des vlogs pour vous détendre, relaxer et apprendre. Ici, tout est doré de bonheur. Découvrez le monde doré en vous abonnant et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'actualités ainsi que beaucoup de monde doré. So mandefe comme benzima yango. Oruchango yombo ale mandefe comme orange. Comme le roi ndundu, comme le roi ba école ba indien. Tala no mobala osepela na yo. Osio pakoli boy mobala kimi. Oh. Et comme yako kima. Tango benge pe na téléphone ngala te kabila na rabieta la. Minoko makasi bandeki. Bando makasi ko ateke lo ba beto ko benga ye. O te na ba ko sala bongo te nyoso pa bozo sambongo. Eh pardon. Kasi ko komi koko. Baba so baba ndoki. Personne sont pas comme la bébé Rachel. Yo, tu vois la Rachel comme on connaît ndemo. Rachel a beau t'ami la photo. Si tu as des tapis, mon chouchou, yo sont pas comme ma photo comme des tapis de glace si vous connaissez. Papa comme moi na mutu mususu na ndako. Pour moi c'est ça comme mutu mususu moi changeaka. Tu as le lika maquillage bat babangi. Ache maquillage bat accepter. Lisu na moko comme bota mai comme ça ba poche. Azon abanga ki ko bende liquide wana. O bete injection. On est qui est côté monsieur et qui est côté monsieur. Eh, bana basi babanga ta comme docteur. Ndako. O somi lo pe online ina ndako. O zipe o toboli. Liquide na teza mélange nini na kati. Ba aussi les poto e baron. A kufi auto e cardozo a kufi to ici. Oh, ba chelie poison. Mais tant que ça ba opération qui est là. Tala na. Les dégueux arabiens. Pour faut la zone arabe qui est contrôle. Ozalaki na yo sala yo moto tena yo zalaki na moto depuis que na osala opération ko kuna comme malili nzamba sala ka masoko kwezwa et c'est comme malili comme bio so déjà ba simbi muto ali bele sentime keit bango ne ça c'est ma belle wala sentime ça bango sur ma belle té on va faire ma belle wana melisa li sumo na té Nzamba ebi pourquoi ça que mesure boy. Yo lingo corriger Nzamba. Hein? Arrêtez. Omani mobali hein, soit lingo ta lingo. Voilà. Ba masoko bidene wana ba mona ba famille na bango poka moya alinga ne muta famille ezate. Mais oui. On a pas ngo, tu as ko lingo za surprise te pona ye. Oh. Okulingo ba ndoko ba complexe na soko minene pona ni. Yo soki Nzamba sala masoko mike ayebi le pourquoi sala bongo. Vana na masoko mike tranquille. Yesu ba lingo. Il va mboka bata na ba Hiroshima. Ba lingi ba charge. Yo lingi ba twa ba charge na ndoto boso za mal propre. Koza masoko mne folie ba ko sukula ngo. So ebi ko sukula ngo to za salité. Oh non, za salité. Oh non. Ozo ki na ko twa ba charge. Eh.
Bon, je alors comme il kuna yango bakoma ka hôpital aïe ah maman na ko vanda te bosunga ngai nzambe nanga nzambe skolingi nzamba sungora ni bakoka kovanda te bato nyonso basala bafringe bakoka kovanda longtemps te bamona etengama bazalaka fo batelema omona bana bafeti kaka kotelema te bavandaka te sesi atie bacharge na nsima akovanda te bokomi kolela na mbeto hôpital ntango kokufa mpe mobala yango akebala mwasi mosusu combien de basi bakenda combien de basi bakenda kosalisa baopération te bakufa mibali batikala mobali ye moko libande bango moko bapoala mabandi nde azosala bango mabandi mo moto akomi kikalungu mpenza tina bafeti na mutu boyebi banini ya mike wana babenga oyo ezala kwa sume babenga ngoni na bosani kaka ye wana asalaka nango na feti so amoni bato baamwaisla pangusi mutu akomaka makasi ka leloko ne yo papa nini kaka akomi soki atalika mwasi moko boye na elonga badi kotoka mutu mobimba mofeta na kondo eza libandi papa kende batya suki nokomona ete batya esuki me libanda ngo mpe desine mpe misusu etikalaka so bakati suki mobimba akati suki kovo yoka ndenge desine elakisaka toujours yo vraiment maseko na ya mike bongo yo libandi no esani yo mpe kovoti itesaka egali kikalungu kovo kobia kikalungu kala matita pembe sekoti na toli longola yango pete baninga bakendaka balongolaka bango yango ovandi nango kaka wana zwi surtout na ete avandi lokwa mutu asa sexy na kati ya ndani esexy tolo matita pembe bazobima mabandi avant mibali yango avant l'âge de ya libandi kikalungu masumu te yaya masumu pembe mpe ezotonda bakomlaka bato bazodibandefu nyonso pembe komakaso atali kamarade no bandi otoka nini otokelani yoso omonika basi otokana na nini bamodero te bato mabandi bamodero ye moko azala na libimo se bimi ye me okesala nini yo te atani yango mpe na ete bongo sula mwa kupe alati bomona so azotambola ko yo moko olobi yango ya ndimosi oyo nani azalaotala papa banana kosala réparation na yo moko boli weko yo mo ozokoka komi réparé to ya réparé na dui est-ce que ezalaka wana alati na mwaka lipapa wana mpe so ayebiso yaka yo mokomi dégouté okoma place mobali aza kolibandi derrière de kikalungu bamapasa modero soki efeti libandi swa bala so lingo bamobali no ndumba surtout bamibali ya libandi tala eka nde bandotoka otalaka baviaolatabiza mikusa bandotoka mwasi atie basila fixe kabla bandotoka ndumba tala ndeko bande kotoka na mutu mawa ekoplante te reverseti akoma kikalungu bien mibali misusu mpe bakoma okende kosalisa nsima mpona nini wana nyonso kaka nini bongo papa yotoka mpona nini so opesi bana basi na biloko ya mikuse kasi yotokaka mpe mpona nini frère Edouard deka fete na mobali na yo kaka so bandotoka po ozotoka na feti te papa ozotoka nini aleki ka awa sikoti namoni te osakiamie osokela nini mais okomone jamais kende kosala libandi na yo wana ke koplante basuki mais yo sokende kotaka bamafuta banini masala ye wana yoka ebibi yeli natureli boni bisoka akosuka mabe na baopération bango ya lacon akosuka tokotala bango nde bazopola kaka nde basala maboke
Tota ba mutu abandi kopola. Awa pe bato ba découvrir que biloko batekelaka bato yango te bango basalelaka tambo. Yo rasi ba biloko bato nyonso batekaka sikoyo basalela yango. Lokuta. Nde baza na bango fo babima na baministre fo bacontinue kobima na mibale babeta na mitu na bachroniqueuse mpona bambongo wana babombaka mpona baprochaine opération baza ya kosaka bango na bakisi babaola bango mitu toko tye mpe bibiele yango kobalola ndeni na mbeto mawa ata ndenge aza kutuko mobali sa mobulu wa mobulu ato baloli ndenge nini obwaki na plafond kitisi ye sa mobulu aka mobulubakaka te bandeko kutu baa nango ya naturel mpenza tala nsima ya naturel bongo soki alati liputa nzambe na ngai yo moko olobi mobali na ngai nakoki koya na ye awa te eza terimo glissant ozomonaka yo moko moninga na alingi mobali no te me yo moko osentir ke terrain glissant babiloko bakokuta naturel yo ozokende kotiango mpona nini ya yo eza artificiel okosuka wapi okosuka wapi babombaka bambongo na kisasa wana ndimi te eza na klinike moko ebongisaka na kini wana ndimi te do bazoblige funa avion so ya yoki ka mwa motungisi mbango fakende tiraki to tinisi ake babongisa ekuta ope na mbongo soki eyeli opasi ne mati na motema momaaa te okufa lwa soso bandeko botapote ebandele eza bien mais suka nango nde eloko nyonso na ebandelezaka bien katikati na suka nde mike ya plus important ye cardozo asalaka yango banda kala banda kobomba klinike ane bimisi abombaka lokosa kaka wasaka nzambe alalaka te avant ye klinike ana place asalaki na Tunisie babimisi bafoto na ye koescroke bato bambongo oyo eza escroquerie oteka bato biloko otekela bato biloko osalelaka te baza bamalheureuse nde baza wana bamaleko osala ngo bongo siko mutu na yo oza ndeni psychologie na yo ezala ndenge nini oyebike na remarke elo moko bato bazalaka mikie baye minene bazalaka na image ya bato bazali mikie oyo bate deja koye monene siko bango mpe eza bongo akonisinaka nzoto mais mutu na ye ayebi kaka aza ndenge azalaka mutu na yo nano change yango te mais oui moral na yo omiyebaka na taille wana omiyebeli botapote nga nazalaka nzoto mike oyo yoka pena nzoto mike ya XS nalataka XS me kobote fungolaka nzoto siko nasala nini nakende komisala mabe kaka mpona nini mpo mobali moko boye alinganga asepelaka nga mpo mobali asilinganga nini no baminene misu eza na bafamille na bino boya bato ya minene boya bato bambinga okima omoni nzoto plus age ezopusana c'est normal nzoto edéveloppe eza ndenge nzambe asala molibumu ememi bana yo ozosatanga eza ndeni ka nde libumu ebendanaka ye molai nzoko ezokima mbama wana su ezongi nakomaka tala monene siko so naa na zemo nde moto nabimisa de bana me mwana moko siko so ezemelaka ekiba yo mokokokomenya te siko ozela ntango na obota libumu ekoma ndeni or ezwaka tan ka nde mwana avandaka 9 mois mosusu bakoma ata 10 mois bolingani na ye na bojeunesse mama talaka évolution na ye nde aochange bolinga na mobali yoko sutuki libandi olobi yo bakuli banze bongo suki ya pembe suki ya pembe ezo équipe age te bagarçon ya 35 à 40 suki ya pembe na bamabanzi nabiza stress ezaka mai ya poto to nini tiko achai yombo te au moins nzembe mutu azwi diplôme d'état nze basopeli ye mai poudre akomi lokola mobali akomi lokola aza na 60 ans lokola papa machine a fufu lokola mobali aza na 80 meka ye wana munoko washi fonjata ejavantisa tata voix mpe nde ekomokende omona nde mikolo te libungu ye monene yo bimona te
Tout mobali yoko soka yebi kazane parfait yo comme finga. mobali kaka sa lingi otando tya bamal à l'aise wana omonaka badefo aire nyonso nazoyeba te kava botiso bana wana ozalaka babele telema aoyeba ngo te mpe azoyeba te mabele wana yango emelisi bana ye moko mpe amelaka ngo kasi mpo mona koshomela ngo mpona osani oza mayele te apende balangwe okoyoka na poso bete gogo na mutu sentiment silo moko momona neto babebete gogo limisa amisu mpe bamela yango mabe okomoyoka na kanda banda tiaki yango na moto miliki eza te okomi na yo mpe poso silo bala moko telana makanda bonsoir Maria Loba. Bonsoir maman maman Ronella, bonsoir bonsoir moi si kitoko maman Rachel bonsoir abandeko babata maka bazangaka te olanda biso babatamaka bango nde bakende opesa banouvelle omoni ata mobali na ndako taki epesa nouvelle baloba ko tomonaki ya mataki ya life mo azoloba ok bandeko babatamaka bolanda bofungula matoi merci mille mama Ronella ndenge nakobunda onga nakoma obenga moko combattante azobunda tozobunda na biso nyonso na baye tokotaka oyoki na msiki mponga na yaka na telemi na yoki nga bino bon nakota nga mpe na participer nasengi merci na mama Ronella mpona nini omoni bamakambo tozoya lelo batiktok ezosunga bato oyo oyokaka bana mayele bazwa babomba ya bazoba batika nakofungula eloko moko mama mo auto bisango wana me ake nango bien te omoni makambo nyonso lelo bomoni basi musu bakoma okende kobaka bamasoko kobaka bamasoko nga nabenga ngo kobaka baza kobaka bamasoko baza kobaka bamabele baza kobaka biloko na nzoto na bango ezali mauvais comportement oyo euti a partir ya communauté na biso a partir ya mibali moni euti nayebi te fo tokende na baanalyse bandeko boseka te vérité omoni batiktok eye mpo eede mutu ya mayele ntango akotaka na balive mosusu fo tozwaka ya malamu ya mabe obwaki omoni euti soki nalobi bongo mpona nini botuna nga question mpo mibali ya bakongolais bahomme congolais bayaka na caractère soki bamoni mwasi ya nzoto mike petit nga nalingi mokie te fo ya monene nga linga mwasi lisoko bokolimbisa eza live éducatif et populaire tozobundana mabe kende malamu etikala po bandeko ebele lelo toperdre bango na bamama oyo nani bamama oyo mwasi bamarso bato bake kosala babibiele bato bake kokata mabele bato bake kokata biloko ya nzoto mpona complexe oyoki eloko bomi bakongolais complexe na mibali nilwe lisu mama bazokondisaki bomwasi bakomoka esesa ngo opération yango nalobi ndeko na ngai complexe yango moni na okende na nyonso na parametre nyonso mwasi kitoko tokende yango na mibali mpo mibali ya bakongolais soki aluki mwasi vagin ya mwasi ndenge biso mindele balakisi biso vagin ya mwasi ekozala ya kokangama te ndeko na ngai ezali nini mon peuple pays il faut déconnaître moi biso bakongolais makambo ebele ma sœur toyebi te lelo soki bato ebele bazwa même bamaladi na bakongo na bazwa basida eza mpona nini ake sexe ya mwasi kozala kole lokola papier collant te ondire bazwi col bartex batie ndenge mibali ya bakongolais mosala na bango peti nga alinga afa eloko ekangama mais eza en sens te eloko ekoki kokangama lolenge ya lolenge oyo bato wana balakisa bato te ezali manque ya connaissance balakisa biso kotiaka bamisapi na se kokolopa kuna babiloko bamosusu kotuba batangawisi kuna na se kotia soki bamulondolondo soki babiloko nini basi ebele lelo bafemme congolaise bazwi bamaladi bazwi bacancer d'utérus bazwi bacancer ya vagin likolo ya kobakabaka biloko mpo sekangama mpo mobali ayoka ye kole bandeko biloko wana totika yango s'il vous plaît
bino ba homme congolais bino ba oyo boyoka kaka elengi soko moni nzoto mwasi ekangama mais yango wana bo transmettre bato ba maladie mais kozanga hein. En tout cas communauté congolaise ngai eloko na obeta sete okuti mwana bata mwasi azana nzoto mike tika nzoto mike bino ndenge nini bokoma otinda mwana o petit faux vimba ngana mona makambo wana petit faux vimba na mwasi lisoko bokomi na poto awa bobaluka bino muntu bobanda otinda bwanda olingaka basi ya lisoko na Congo ntango bokongalinga mwasi faza lisoko fa ya libumu nene mabele nga botango bokomaka na poto pourquoi bokimaka masoko wana pourquoi bozokima mabumu wana pourquoi bozokima minene ntango tokomi na poto peti nga munene te nga fotai mais kuna na Congo ngalinga mwasi munene mwasi fa ya mafuta communauté mabe mibali mabe bo changer botika kotindika bana ya bato ya basi lelo basi ebele ba femme congolaise ebele baza kopola pona nini complexe ya mboka na biso mibali ya mboka na biso musana na bango yango wana masoko mwasi faza na masoko hein donc ba raisonner ka tout que ba sala quelque chose payer bonga bango ba comment pour raisonner ba masoko kaka masoko pepe yango wana oni batu nyonso batikali derrière masoko boko limbisa ma papa congolais mais où est la vérité ceux qui boza wana boyo kangai bien hein ça qui me oui la linga mwasi pona tindi ki basi monade ça ça na kati na ye oyo ba ko permettre bango ba sala vie hein okomona kutu yo moko pe mobali yango eloko yango pe ya malunga yo za nango te mais yo so linga mwasi ngaza na masoko minene mais bino maladi o eza yeba ko de ko de ka so tele mesali lokola mwana 12 ans lokola mwana 15 ans kende ko sala opération ti yo bibiela ni no ko sala ngote botindaka basi na mabe basi lelo bakoma obaka bakibi na masoko basi bazwi ba cancer ba prostate bazwi ba cancer na basi babebi mibali bazana misusu so eloko etelemi lokola mwana 18 ans yo na age nozana eloko ya mesure mwana 18 ans okomona bino betinga na linga mwasi fasa azana na masoko ngafu mwasi azana na mabele yo ba detail yo te neni bino boyaka ko detail ka bato okuti muntu nzoto mike tika nzoto mike tala lelo bokotisa bana basi complexe bana basi ba congolais baye ba musu bakomi na ba poema ya batayi bakomo ke no katsa banzoto bakomo ke no ko forcer ko longola po moyen salite po ali po yo mobile ne olingela kaye masoko akoma boy awa wakomi na poema mikuwa akomi na poema nzoto akomi na boyni boye o communauté ya bandoki boye ndenge nini hein donc na Congo batanzoto ya mike bakokai kozala sute batu nyonso fo baya munene baya mafuta tant tokoma ka bo changer face hein bilonge changer ote ngai mwasa munene awa te ngai faut que salle de sport hein faut konda ngai bokomi kotumza basi omona mwasa munene na ndako mobala congolais akoma lokola chiffon hein pino wana bosaka makamone yo mokuto koma ko ketonga kae mwasi mo makolialia mwasi mo bibatala ndinga koma munene soka lalia koka ko baluka te bozo critiquer vous changer comportement communauté yango bomoni communauté mo mabato asa ko kufa lokola na ebité on dirait fisé koti na communauté wana une communauté qui réclame l'esprit de mort le quoi communauté congolaise ma beleki lelo tala batu nzela batu musu bazokene o tu omoni ba okeno saka ba makambo wana ba kelo kobakisaka ba masoko lokwa ba mari atumba po lisoko mususu ba masoko musu ya basi ya ba congolaise soko zuka tongo tiebo pou et parce que lokwa eloko apema silicone hein nini yango kaka bino na basi nini yango kaka on dirait kindoki derrière basi bofanda pe na basi yango kimia te to ya pe awa oswana bino wana otombola basi likolo basi babengana ka biso na bandaku bon yo muto ozoya kolinga mwasi ozoya na kosenga hein bino bozana bino kana eloko te bozana bandaku te bozana elo non na mona te qu'est-ce qui se passe na communauté oyo lelo tokomi ba communauté moko oyo na soni bikolo musu ba okritike biso chance toza na langue moko eza ini lingala pour ce qui ezaki ke to banolo ba français mais makambo biso ba congolais mais na ebité degré ko sambwa hein degré ko sambwa ya boye
tala ba congolais ko kufa mikolo nyonso pona nini ba congolais bazoke no luka makambo o esengeli na bango te hein yango bino ezolo ba bino loko te to perdre ka batu bine ba maladie ezanga tina lokwa ba maladie lokwa ba diabète to kufeli yango Blaise Lesege peuple a loyenge peuple a distraction batu mona na mona te on dirait mitu edoka to sakana poto wa ba musondi bazana zelo na mutu hein mawa nzambe asunga biso mususu akoya ko laksa biso na nini nde lobi mama onela o kanta makamba solo baza kosala nzoka makambo alukuta mama moko ayaki na Luevera kuna epa mindele batekela ye soki mafuta ndeko na biso moko ya congolaise abanoteka mafuta mama na pakola mafuta wana etumba mama wana elongi nyonso ezika chikolo baboye ayaki na site na biso mama wana azika nazoyebisa bino mais biso ba congolaise puna nito pakola biloko yo yebi ate eloko wana esike euti te otali pe na Google ezate tala bon na yeko yebisa bino boluka pe ba application mutaye ko dikelo mafuta na ba TikTok awa tuna ye mafuta o balambi yango wapi beta na Google congolais otikalaka na retard congolais liko avancer te to fuyaka te toza na esprit yako luka te cherche ezalite muto et puis congolais atunaka qualité ya mafuta est-ce que ngana za na qualité ya po nini po gras ou bien po sèche congolais akomona ka mafuta soki o etelisi muninga ye pa lobi ba pesa ya tela mais yo yebi qualité ya po na yo yango komoni bango tala bilongo kwa ba makaku batu musu basosika et puis basi mingi basama mafuta boyo kanga vérité na ba TikTok oyo eza ba mafuta o ba mo bazosala ngona bandaku baza kotia ba bobenga ngoni ba chimie biloko na bango bo pakola kango te bo pakola biloko ya mindele boke na ba supermarché na ba Carrefour bo mona ba biloko ya biso ba Luevera oyo mundele moko alambi yango na machine na dose presque mais biso to linka ka choko mutalinka atela ngwa asa lokola lilala so za na poso ya mwindu biloko ya mwindu ya bien ya babindele o ba calculer ekoki ko tumba yote mais bilote bati ya TikTok wana lokola ye njoka ye abeta na etonga la faute basi oyo ipare bazotobola batonga babi bazomela ba misusu bakisi wana komela po batela bakoma jaune mais biloko wana epesaka ba cancer ils ont pesa ba cancer ba foie cancer ba poumon lobilo bon salela kabiloko naturel moni ngata una yaka na yebaka te na ndoke pa comme tant na kotaka na Luevera ba na pakola ka biloko a Luevera moni na pakola ka Luevera okokuta Luevera partout na ba supermarché na ba leader bo somba ka biloko a Luevera bo pakola ka siko bo banda kolandela kama leme et puis biso problème na biso ezani mama onela ba congolais balingaka batela lelo atela tala boyo ka secret biloko nyonso oyo ko somba oteli kaka dans une semaine eza ya faux to ebisa bino lokwa bino bozoka bino tante ya kosalela ta ba application bo chekaka te eza biloko akolia bokolia kwa bangulu mafuta boko chekete biloko na bino bokeko soba biloko ba produit inconnu. Voilà cette communauté congolaise na taille eza na ba rayon même na ba supermarché mususu biloko nyonso eza na mboko eza ya koutiliser te ya kolia pe te ya kosala te mais les congolais n'ont pas ce temps à checker ça de nouvelles ventes te bota tapoter la famille bo chekaka biloko oke otali boluka ba application ko chekaka bande ko tapoter to chekaka mafuta baye kotekelo mafuta no yo pakoleza produit inconi neti mama wana asomba kango pa mutu a TikTok bon mutu a TikTok elongi nyonso eziki omoni ti biso site na biso neti ya Luevera soko beti na Google obetika a Luevera tout ekobima comme ça yo kotala kaka bouteille ya Luevera wana po biso ya biso eza ya ba allemand omoni otali bon allez ofundi biso funda a Luevera mindele basala ka bongo bakon bo bino biloko na bino bopakola awa batu na bino oyo bazolamba ba biloko wana bazotiango ba acide o ezaka vérité na web sabino
Batu na bino babilo na bino basalelaka bino awa mundele ayebi dose nango te mpe mundele ayebi yango te pourtant ekomaka epa na biso moto aye na ka abeli atumbami elongi ntango bakocheke produit wana baotala eza baproduit ekoni elambami na nsima ndako eyebani te eza na nini te bon mama tokofunda nani tokofunda nani bofungula matoi boyoka tokofunda nani mpo toyebi ye te aza na google te toyebi composition chimique ya mafuta wana te siko yo elonge etumbami tokofunda nani. Ah, c'est ça. Tomeka to changer tomeka koitilizaka baapplication tokontrolaka batekeli yo eloko ozwa tanga composition chimique nango cheke yango teste yango il faut totestaka mutu aye akoyelo eloko yo ebi faut talaka otunye o eza mpona po nini po gras ou bien po sèche epi likolo nango bakongolesi bakopakola bamafuta ka ndenge wana lokwa moninga telaki ye patela totiaka banini ba huile te bamusuku to oyo kata ba gommage po asalela yango alingi te mais ça que cher ya guti ya soki ya 1000 € asa komema mais bongo posono anzoto hein tolongola complexe oyo ya bibaka baka o toza ko baka po mamona nganga masoko minene bwena ba mama na biso balataka gen ba masaka mabumu moni po omoni soko ke kufa na se ya BBL mboka nzambe zate omona ngote Seigneur oyamba ote Hôtel Ifelo, direction Ifelo. Seigneur oyamba yote Comme un protocole. Ba mama na biso bazokata mafuta ba mama na biso bazali ko masser kaka manini ezali berg de karité omoni soko so masser libungu bien bandeko okokita ezala nzoko kabola depuis babanda libala tini we kaboli bango est-ce que basala ba bibi en plus si toi na bato na forme na bataille na bango surtout tant qu'on pas kindoki hein bakoko na biso bacha bakoko na biso basi mal à l'aise oh botaka basi mal à l'aise ngalinga mwasa lisoko yo sikota na mwasa lisoko. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.